ndeko ya mwasi okomikosa ilekaleka ya pamba ilalela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolo mine alandaka nzela se moko yokolukaluka kaka mbongo lisengasengela ntango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ilekaleka ya pamba ilalela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa yokolukaluka kaka mbongo lisengasengela ntango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ilekaleka ya pamba ilalela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolo mine alandaka nzela se moko yokolukaluka kaka mbongo lisengasengela ntango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ilekaleka ya pamba ilalela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa yokolukaluka kaka mbongo lisengasengela ntango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ilekaleka ya pamba ilalela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolo mine namoni nani te namoni dirigeant ya chorale namoni ete non depuis ntongo mpenga namoni ete asengaki nzela mere senga nzela bazalaka mafamille boye asenga nzela mpa mere te senge mpana ngai nabosanaki koyebisa bolimisaka mapase limisaka bon tokangi miso topesa moma na maboko ya nzambe pere tokumisi yo mpe topamboli yo mpo ete ozali nzambe malamu moma oyo epesameli biso nzambe po ete tosereine kati na esika oyo na yango totiki saint esprit ya kosala mosala kati na esika oyo tosengi baange ya lola baya kocouvrir biso na kila yesu kristo oyo emonde biso kati na esika oyo tobondeli boye na nkombo na yesu kristo. Merci seigneur jésus christ. Merci seigneur jésus christ. Amen. Amen. nabengaki bino lokola dirigeant choral azali te nakanisi bokoyebisa ye obie ngai moko nakoyebisa ye mosala ya nzambe epesamelaka moto na ndenge nzambe aponi ye ezali teke moto ya mokili nde moto aponaka avant dirigeant oyo batiaki na mokili apona moto il faut nzambe ye moko aloba Josué mpo azwa place nzambe alobaki na Moïse nde yango wana epesamelaki ye mais ezalaka moto ya mokili te. Mais pourquoi na kati église na biso ezali ke so bazwi mutu mosusu bapesi ye poste ya likolo adirige bamosusu bazwana mpona kotelemela bamosusu bazali wana mpona kobebisa mosala pour ke oyo azali premier responsable azwa problème soki nazoloba boye puiske mama mabele nazopesa exemple lokolo ya yo oza mama ozali mama dirigeante première mama na église na biso ezali yo lelo okoki komona mpe mama mosusu mpe aye azomona ke yo ozosala mabe malamu ye mais nakoloba mpenza na profondeur ya mosala nga nazosala kati kisiko ezali nzambe nde moto atiaki ngamo elingi koloba te ke lokola nazali mwasi nde respect ekoki kozala te soki nabengaki bino parce que nazosepela lisusu na comportement ya adjoint na ngai te comportement mabe bino bozofanda bozala badirigant bino badiacre alors nayebi te soki bozolandela situation soki bozolandela te bientôt nakanisi na église oyo bokomona makambo minene kosalama mpe bato mosusu bakobima na église mais oui boyebi makambo ezoleka te bato bazobima na église
dimanche bakiti ya pembe saki na batu boni na babawa na kuna batu boni bazalaki kuna batu bazalaki mingi te me ngai moko ifona longwa na poste na ngai moko na longwa na bokonzi na nga na kitati na se et pas ba fidèle pour na kotuna eloko nezo leka bozo décevoir ngai eso bo décevoir nga bozo décevoir pe nzambe oya tiaki nga kati nesiko oyo adjoint azali posé te na musala na ye adjoint alingi makambo ya mbongo mingi Ça c'est vrai. azolanda bato na bandako kosenga bango mbongo oyo mama pasteur alobaki kuna eza yango te me nzambe alobaki soki bopesi ye bopesi mpe ngai dimi fo bopesaka mbala mibale est ce que somoni dimi mibale na kati église moko ezalaka ndenge nini bo bapesa awa 10% ye bapesa ye 5% ezalaka bongo Jamais ezalaka te maman. wana eza mosala nzambe te me bino bozolandela te mama bele yo oza kotia bamama oza kotia bajeune opesi nga rapport ata moko te bon mama lengo na pesa réponse na zalaki na losisa koloba ndenge obandi ke makambo ezoleka na église boye na boye en tout cas jusque là nga nayoki ata bruit moko ya makambo ya ndenge wana na nini te epuis nangi nasala mo remarque moke na frère mbonge mama azopesa biso rapport ya makambo yo mbala moko kondima te ke kondima kaka likambo mpona kondima te papa Mama Bele. azoloba ezali esengeli Alléluia. Amen. kimia na kombo na yesu ngai nde mutu naza kodirige réunion naboyi te frère mbonge akoki koloba ndenge wana parce que ntango mosusu ayokaki yo oyokaki na yo te alors oyo eza moment ya kosala baremarke te ke mutu mosusu asala remarke ngai nde mutu nazali habile sikoyo mpona kosala baremarke eza mutu mosusu mama ye te mpe na ndenge ya mabe te olimbisanga na esika yango ndenge naloba wana me eya kaka na ndenge ya kobongisa yango problème ezali wana mama liboso l'autorité nyonso eutaka na nzambe ndenge olobi ke nzambe moto atiaki na esika wana atie yo liboso mpe atie balandi soki batiaki molandi mpo ayebaki ntina nini atie molandi na nsima mpo eza na makambo ebele yo moko koki kozala responsabilité na makambo nyonso te yango na ngai naloba mpona ndenge olobi na likambo ya pasteur ye mpe ayali na biso awa te bon toyoki yango mama soki tolobi bobanda sikoyo yo na ye kuna koyokana ezala te ekita ndenge ozolobake bato ba église bato bakobima omoni teke réputation église mpe kokende malamu te nga na ye nalobi teke biso tozoyokana te tozoloba nde likambo ya nzambe nga na ye toza baennemi te mais eza nde conflit moko ezokota na kati ya bandimi na kati ya lingomba soki likambo yali mama obengi ndenge eyalaki boye oyebi makambo ya suki oyo asali ya mikolo oyo asali boyebi yango te nayebi te bozomona ser adele ngalula mikolo na priere te nazomona ye te Asali nini mama? azali mwasi ya bato katuka lombo akendeke pa ya ser adele ngalula akendeke kuna abimisaka ye akei kotambola nayebi te soki vraiment eloko nini ezosala ye ubeki adjo bati ye eya na bato bakangi bango abimisaki na ndenge ya kobima me bakangi bango parce que ser adele ngalula azali wana azoki makasi na elongi Mama Bele. Bosi ke loko mama mona te ke loba yango ata yo moko. Kinya na kombo na ye. Te, wala pe kombo. Mwasi abato ke bimisaka ata yo moko. Alléluia frère ngombe. Amen mama. Pesi na lobi ke za raison na pesi na tuni nde ko tuna te. Poli kabi fo preuve pesa na miso ne pas exact. Mama moni ke me fenga lo baza. Abebe longi. Na kangi milimu wana na kombo na Yesu. mama problème ezali wana eza nini Adele ngalula babundi bitumba baweli nani baweli pasteur adjoint yina nani baweli ye na ser mususu ser wana ayaki ne kokota na église sika ndoka ne ser Adele ngalula ninga saka ona saka na mobali na ye abimaka susu na pasteur adjoint alors baka okuta na ser wana mususu lisusu ekomeli bangungama mama ngala mone bo tokuta mama yango eloko na ngina lobande ata makambo ya lindenge na ser mado moko autai ko ya mikolo eleki awa boy azaki na liste po basala ye délivrance so ya te pona bongo babundi bango mibale o ser mado na saka pepa ba parana yedo ngeza problème e yeli ngai ba se posa po ba basa alliance na bango na ngana koloba boye bible lobi supportez-vous les uns et les autres toye kokutana na ndako na nzambe ya solo touti bafamille différent bacaractère différent na kati na biso mais toye epai ya nzambe mpo nzambe abongisa biso mpo motu moko aza sembo te ye oza mama mokambi ye aza adjoint ndenge makambo oyo ekweli boye esengi mpe tobondelaka mpo na baninga mama
monguna azotika biso te azolanda biso tina mabota na biso azolanda biso tina ndako na atiki mokili aye kokota mikolo nde na kati église mama il faut kozala mayele aye kokota na kati église mpona kobimisa bafide tokomi ntango yango mpenza yango ekoki mais pasteur aye kosala mabimutu alati milimu na kati basali na nzambe apesa bango esprit ya mabe impudicité koboma mpo moto na nzambe ekufa na kati ya lingomba yango esengeli tokota mpe mabondeli tobondela mpe mpona ndeko ntango mosusu satana nde moto azotungisa ye akoki kotungisa ngai akoki kotungisa mpe yo mama soki lelo oyo batindi mikanda to bayebisi représentant légal bakoloba nini o awa bafundanaka basalaka boye nzoka nde makambo ya boye nde moto elukaka baproblème nga na pesi yo conseil kaka tobondela mpo na ndeko tokilaka mpe mpo na baninga tobondela mpe mpo na ye le mosusu demo wana elati ye lobi ekoki kolata yo ekoki kolata frère mboka ekoki kolata diacre toza bato nzoto ya mosuni oyo kokufanda wate kaka wana kicho sentiment chintoka boli biona ndako malamu tuza malwamu papa yake bo kicho mongongo penza boye na yake kutala yo papa na kai na yake kutala yo moni papa yo za mubaji ngana za mubaji réputation na ngai baby na kati ya dingumba mama panjinga sangu na kati ya dingumba mama pasteur oui papa bayi batangi na kombo ya mwasi oui ya mama tala ndenge nazali boye papa na dingumba na biso bana mike bazali bamukulu bazali bajene bazali bankoko mpe bazali ibibi nazali marié biloko ya ndenge wana soki mwasi na ngai yoki biloko ya ndenge wana akuzwanga mweserie ezalaki likambo ya bitumba adele mui babundi na mado likambo bawelaki nayebi te nazalaka me mosali na nzambe esika bandimi bazala kobunda funa kabola bango sika bango bazobunda bamonaki mama pasteur wana mama azalaki wana te alo ngai nake kokabola bitumba yoka papa naza koyebisa yo ngai nakaboli bitumba kokabola ngai nakaboli bitumba ekumi ngai nde bawelaki ngai na dingumba babundi mpo na ngai esalinga mpasi papa omoni bongo koma mama kobima ndenge nini komo ekokobima kaka ndenge euti kobima lokolo okabolaki babundaki kaka mpo na yo komba mama pasteur bazalaki bambanda na mobali na bango ayere kuswana na bango ibandaki na njila juste bayi kubundila na dingumba nakokudinga te réputation ya dingumba na biso ibeba nakaboli bitumba wana sango iye mama avandisi bandimi ya dingumba o ngai kalombo nazadi ndumba nakomi kutia chimvundu na kati ya dingumba biloko wana ekomiti na ndako ibi mwasi na ngai aza matata mingi yuko nano kungu mindondo aza mindondo papa yango nayi koyebisa yo en tout cas meka kosolola na mama abungula maluba po naza kobatela mpe lokumu na nga mpe na ya mama kasi yo mpe changer ezaleli te changer ezaleli il n'y a pas de fumée sans feu ezalaka ndenge wana mokili oyo tozali papa Doudou mama pasteur azalaki te mama pasteur bake korapporte bake koyebisa ye ke papa second asalaki boye mabe ya mama pasteur oyo ezali wana papa Doudou mama pasteur mpe na ndenge nayebeli ye abelelaka pamba te aza bilobela pamba te papa Doudou nazali mosali na nzambe nakokubuka lokuta te nzambe aza komona nga na likolo naza koluba sembo penza sembo nafukami papa nzambe aza komona papa na ngai nayebi eloko moko te nzambe aza komona nayebi eloko moko te oyo reputation na ngai bebi na kati ya dingumba na sambo ekosambo vraiment ta yo mopenzi ya sonda nazali nzambe te ofukami na ngai eloko soki osalaki yango te beloleli te ezalaka ndenge wana papa ozali mobali lokola ngai oui tosolola ndenge mobali me nga mpe nazokopesa conseil likambo oyo oyibi oyibi yango me oyo nayibi te vraiment baya kopakola nga manteka dimpa ezanga manteka baya kopakola nga manteka ya mpamba mpenza ça va mais en tout cas na ndenge nayebeli mwasi na ngai mama pasteur aza nanga na comportement wana te
ya koloba kopanza sango ya moninga to ya bato na église ezalaka te nana yoka ye na ndenge nayebili ye azali ya ngai te aza mopanzi na ngai nayebi ye bien tokokani wana oza parti pris non parti pris te nayebi mwasi na ngai ndenge azalaka papa mais nakomeka fotuna nano mais ye lekola azali beaucoup plus renseigné que ngai ye moto azalaka lingomba te eza ngai te ye moto ayokaka mingi makambo ya lingomba ngai te. Merci. Alléluia, maman pasteur. Naika kutala papa. Tusololi bon. Papa ngana zumi na ngaiti. Ça va? Pona ku préparer séminaire oyo tuzana yango kuna. Nazaki mwaka na mama na kumikuzunga. Bo bandimi mususu oyo bautaki na selilo ya dingwa la wana. Bayaki. Bayaki lelo balobike bana dingwa la bayibi 4 banko na l'église. Babamba so iba kuba sana ngo nini loko koni soko ibemba mo bizala ki pembeni wana mama jeune garçon muntu akufaki baluki pine po bayotila pine ezala kite balunguli tolo na likolo ya église bakoti kuna na kati ba 4 ban ibimi di banda ngo bana ngo bazotanga bazozwate bazozuka misala bazozwate parce que bazoto sanzambe te sikoyo responsable ya ibembi nde muntu andimi lukula batumbaki baba wana ya kusalisa baba mususu ya modele za lingomba ngana keleki na njili kune pas tozo préparer conventionnel ni tozo préparer pour na mois ya août toza na misala na biso ba mama toza na conférence moko ba mama mususu bakobuta na ba Gabon mususu bakobuta na Ghana tusa tokosanganisika moko yango babengisaki ngakuna kuna bapesi ngape misala na kati ya makamo et puis mama nazwaki coup de téléphone ya Louis Kalombo alibindi muza kukenda penza usambila pona ye penza makashi yazana Londres mubadi anadini mafika kuna kokoma na Londres kuna ukutana na bango ukutana na bango mama ntuka basepela ke lere bakenda ka ni kusela bango lusambo bakena mwambisha kukawa mwa matembe basepela ukende kule na ukende kuna na kuzanga teko kende ipe koteya na église ya pasteur Odon voilà sika bango bazali place moko merci mama nutika na Yesu Christ Papa. Merci. Oye, kama hiyo yebi sanga yao. Dela. Ayana mabanga. Tika. Tetero ngana ina monde mteleke. Okay, yes sir. Ozo panza yesangu na ngomba mobimba. Kasi po ina lubyango na miso ngati. Umuntu yakimimbango. Kukima ni swala. Sanguni ngana panzi. Voilà. Aye pa na ngai en tant que mobile to sola mibali na mibali na parvenir ko wana ke eli yango te mais c'est kambo eleki na église te bonga ina ona ndako ngana ndalobi no mwasi na ngaza na comportement wana te eza lo kotato eso eza lo kotato ya solo sango se panzani voilà bato sa yibe ono longola ngo ndenge mitema ba moite mai so sopani ba lokota kangote sini sopani adeli ona sana pota ne dungi adeli sana pota oui ngala zofra wana problem ni so ngai nini susu nini biye makamni so yena kombo na ngai je suis obligé région livraison kodedwane babiloko wana na kasi na yebisaki na makambo mosusu oyo eza na kati oyo bango bayebi te na église ndenge nini nasalelaka
parce que na biloko wana toloba yo moko na yebisaki yo déjà tika koloba soki ele na totalité yo mokonzi église pasteur na kati lingoma wana ezali yo oza na autorité na charge ya kosala des charges to opesa ngai procuration ngai natia kozwa biloko nazwa livraison ya biloko wana kasi esalamaka bongo te na église esalamaka bongo te justement eloko na yo ke ifo mtia na kati ya bonzambe yango wana soki ozalaki na kati ya bonzambe osambelaka ozala na makambo nyonso na kati ya église na lero oyo ngai nakoki kozwa mwa poste moko kuna na église natie yo poste wana ngai ezala poste nini poste oyo ezali tendance par exemple ndenge wana ya bamoyebiloko ya bambongo emenala toza na intendant toza na financier toza na caissier nani trésorier azali mais tu peux prendre la charge azali kosala procuration kosala procuration osala ngo jamais na kombo na yo eloko ozobosana ba inconfidence ya kozanga kolanda ozanga lobi mais na bénédiction yango wana eyeli biso ezokende kaka merde nzambe ye moko aloba se na moni ndenge ya kosala te je dois préparer ma valise nayebi te bibisha ye te bibisha ye nani te papa moya ta unasokola eza te fatigue ya modele unaza nango osakana te tomati bangomba wana na mati nazwi balo wana mombala kaboli ja une partie donc c'est lokola kaboli ja na moitié mosusu na okende kuna kote banani mikonga kuna na suka wana maloka pe kobusa bango te papa na kosala nga na koyokisosoni te bosali mpe bato ya mongo afola te na bosali te kasoli balo mosusu ntango tozopesa papa so topesa bango nyonso tokokoka te topesa bango nyonso atuka kozala mpasi mingi tokokoka te ntango okendeki kamera ezalaki mpo bilili wana fo mama paster amona yango kande ekipe na biso ya presse ezalaka wana totamboli na yango place nyonso nazopesa tozoloba na mabele nde tozala baboyeosabosabonapesa basepeli mingi bakomisi nzambe bakomisi mpe eglise na biso babi bakozanga te koleka moko biso ata na tv baloba mama moko azoloba na kamera comme si tokolekisa yango andirect ya télévision ndenge azoganga bosalisa biso nani kuna kota tuzamala misala nzambe eza ngambo na matiki na bangomba zaketika babiloko akokabula bababola papa kidi ape asali aye kote papa mpe aye don totamboli lelo topesi biloko mpo bato nyonso amaso olemene nzambe moko mais papa pasteur nga nayeka apai na yo en tout cas likambo nga nazosepela yango te ndeni bozosala biloko wana ozofungola maboko na ngai mama pasaka kuma place yo botola fungola maboko na ngai esengo na wata moke te na molimo wana maboko papa oyo azali mosala ya nzambe ezalaki place na ngai nzambe asali lelo nakomi wana comme ye pa usali nini
ozana Kristo penzo bia ozana Kristo te na nzoto. Papa pasteur. Solo bana ngai nebi. Ko ka papa ndeba solo. Kai makambona te. Ata bongo te soki ça c'est ndenge na fo boto nga fongola po yo ko mapa ya papa kidi. Nando na yango izali bongo te mwana. Zana mukidi fo iba ndenge ya kutamba. Mais elle bon pas jouer fongola. D'après yo moni lukola ba botuli yo bonero moko bout. Papa mbongo faut sosola mingi ozomona d'abord ntango yeka ke longi na yo elakisi déjà que en tout cas mabako ko tutama mais biso pe moyeto tutama bako ezate po toza ja calé na ba prière au moins eloko za wana ezanini maman tu me tolobi ke maman mutachaki au place wana mais ye azali maman mutachaki ngate ngana zala kala va maman koma mais kasi to pesi mpaka lisanga te papa mpaka lisanga tango zo sala yozo kipepe bloko na mono zo kipina na équipe intercession mabe fuka fongola kuna na munana ngombo elaka fongola to yaka ndepo na amna yo molimu memi amna yo oyaka pona fongola te alors na ya koloba mibale misato eza dans un besoin de papa parce que ozoselanga fongola epai na ngai et puis oza contente na ndenge tokaboli biloko ebandi ndenge nini puisque ngai nakokota na ngai na nini te mpo nga moko naza neti monimbi simple malgré papa aza na misala makasi na lingomba mais ngai nakokota makambo papa azam pakala lisanga pale la kapasi na estila kanango te bebi ko yo ko lo eka ka lelo bazu ba chie wana so ba déplacer mo muke mabako ma passer na ngapi na za musala ka la pesi musala na ka ngoma te mais faut poser la quand même muto ya pesi ngapi fongola faza because on fongola ndingo wana te non mon fils kuna to yela ba fongola te to yela inde motema am bolingwana Yesu hama ya mutu yes ama mutu papa zala na kimia zala na kimia ko mitungisa mateo mitungisa mao sala soki ni tena ndenge oza kuna intercession eza malamu kutu nzamba ko yokelo mi parce que so munda pona bakaya bato belebele fongola okenyango wapi lingo bwaka kukundima nayo dikola fongola dikolo ya fongola wewe uzanga lola dikola sikoma tembele Mbunge donc salika bien ndenge lobi mo ba mo société pour marambo ya bakiye tout ça le sala nga pasi awa l'église zo sala nga souci donc il a compris pasteur na jeune à s'y prendre directement et mettre ba fou na comprendre quitté papa mbonge yo la sema bongo comme na maboko ya papa qui na pasi ya lingi na yo mekana nuko solo naye wa mama na hivi te bonga na kosola ni pona lo badilo wodi ambe ifo ko tomoni ko na gizo komi nenda ko povandi otali na lubana tongo ti butu nini nasalaki ya malamu nini nasalaki ya mabe na ko ini sika ya kukaza makamwele kati tofana ikakawa makamwele kati na mwana ya mukambi sababu na mukambi nini ya lingomba nini kamoyo sala kini wale sala kola ile mabe ndio ndako ya mukambi ndio na misa ya fidel na misa bata protocol bani bana na mikemike bazana mwa baloba mikemike kwa mwana na bonana ko boya ke yona mwana wana bosana ni kamba boya mukazo tatu na munoko naye ke alakisa kina vision bana balakisa na boya amo na muta solo na wote ba trouble na kati je ba kimi eza tali polele ki ba yo na kanisa
pe mbano nango mama bele onge oyebi ya solo mbula eta mosusu ozomona nano oza nano mwana mokeme nzambe soki aponi mutu yesu na kati ya bolenge ebini mozotiango esika moko soki nzambe aponi mpo amoni elembo eza kati na yo alleluya amen te mosusu na nzoto yo oza komimona mwana moke me na molimo nzambe amoniki yo oza mokolo yango na poni yo apesi yo moku responsabilité na kati ya eglise ebini bozososola eloko wana te bozoza lokola maseki na kati ya lingombe eza malamu te. Amen papa. Mama bele. Ngana tiki biloko sora na pasteur. Kende kolela kende kobondela nzamba yo kayo mawa. Pe otika likambo wana pona libela. Soko lingi yaka na voix normale mona baboti na ye bakokisi makambo ndenge mobile asalaka. Boni mama. Nazana mukumba munene pour la jeunesse moyenne eza place mingi. Umemi mukumba ya. Apesa nga mutema munene pour moyenne eza musala Nzambe umoni fukulanda yango yango. Yo nde umoni uza responsable ya makambo wana. Fukulandela yango de près mabena malamu nyonso ndenge tambola. En tout cas nazana isengmi ndenge uza kuteya mwana kitoko penza. Na musala na bisu ya Nzambe lubifu uzala na mutima ya amalidi uzala na kundima ya makashi pambute nzabulu aza kutambola bisika nyonso mpona kubebisa bana moni okoloba mwa se odire mutu wale musala oni mama omoni tina zalaki kuna na biro nazana kangaki mabondeli naza kubondela po kimia ikota kati na dingumba na biso atuka ngenge pena féliciter yo kaka pombo ndenge fe bonga baki na ngato solande na yaki na bitu bana bukete solande atuka na ndenge na peso félicitation pona ndenge biloko ndenge musala esala mpona biloko en tout cas biloko motu nyonso asepeli mpe bafélicitation bato bazoyoka bisanga na biro en tout cas tonga bapeso félicitation lokola omonaki ozalaki na mwa batebele na biro kuna balobi te yebisa ye tongai tomonika mpona félicitation bato bazwi biloko ndenge ye mbala bakabolaka biloko mbala liboso esala manenge basepeli na ye sala Nzambe akopambola ke mbala nsima biloko ya so ebele ya komisama ya mama pe te mama moni musala ya Nzambe fuku kukisa yango kumbo tuzwi eza mikumba moko ya munene oyo ke Nzambe apesi biso tu partage yango na baninga nyonso eza te eloko likabo eyi lokola naza pasteur mikumba oyo tuza na yango Nzambe nde muntu apesi po oyo tuza kosala eza tuponami po tosalela Nzambe me bantu mosusu bakomi ndenge olobaki wana kutekisa babiloko ikomi permettez-moi pasteur papa Ngafura aza kuna yaki mwa kala azelio me amwe lokola boumeli suku mobali ya mama pasteur aza na mpusa na nga me aya tosolola eza problème te yebisa yaya ok moni mbuka na biso ikomi ndenge mosusu bamangumba ikomi ibele bamosusu bakomi koprofite na yango baci banduku na bamarché mpo bazwaka babiloko ya lingumba tala nanu biloko nina pamba yo pesa na lokolo na mbongo bonjour papa merci likamoni ndukongo sana l'église bokomi boye bokomi kochange moto charge na ye cahier de charge na moto mona église avant ezali mama pasteur azali nani mokoli ngomba mama pasteur alors soki azali te biloko akoka kosala nani akosala kaka ye moko bokozela ti ye moko aye kozonga aza na voyage non eza ndenge wana te naza na mposa kovanda te yuka nanu papa nayoka nini ezalaki voyage oyo ya ngai na voyage osali pour que mwasi nga akende bakado lere yo bandi kodistribue yango na pansa mwasi mama ngande muntu na tire na kabuli bilo lingumba okukamusa ngai wibike naza kukamu yo na lingumba nani uzanile par ngaza mobali mama azali mama pasteur papa pasteur même ça logique ngaza mobali uza mobali ya mama pasteur uzalité mobali ya pasteur uzali na lobali ezali soda mwana soda azali soda abo mwana nyoka azali nani mwana nyoka azali nani mwana nani mwana nani boniko changer kuna yeba
na ye wana c'est kosala telefonaki mama donc ye mama telefoni nga de suke ndenge nini bakaboli biloko sans à mon absence c'est ça présente nde bazosolo na telefone nazalaki mama ndimiki bakabola bato biloko parce que date bakabola biloko soki ye date kokaki abiboka bato biloko botika yanga mona biloko na bino na ndaku te yayi kotika biloko ya bino na quantité nini na quantité nini tokabola kinenga alobaki kinenga bayokani bango na quantité nini mais papa biloko na zosilika na mama asomi yango na mbongo te eza biloko ya don badon soki ezali mpona bakabela babola bakabela baveve eza biloko mama otutela nango tolo te donc soki ye ekokoma liboso epai ya pasteur Maman pasteur aujourd'hui ezali papa ozali pasteur makambo ya lingumba etadi yo te zala na yesu zala na yesu po oza na nzabulu oza na nzabulu mayele wana ozwi mpo mwasi nga akende yo ti okabala biloko zalaka na mayele wana zalaka na mayele wana likambo te mais attendre ozonga yokaza akozalaka kuna akozonga makelele ya nini makelele te na ye kosala remarque ndenge cahier de charge ya moto ozali mosali na église te papa nzambe apesi yo grâce ya mwasi ya pasteur yo pesala makasi oluka molimo bobosangana bosala mais oui seigneur au secours ye atikala kaka na boye aina église yango azoloba église est ce que ye ayaka atikala komona ye ta mokolo moko te na lingumba ata dimi apesa te kotika mwasi ayeta mosuka na ndenge wana avandaka mpenza ya koleka bike mona asanza mambo ye na église te na mokolo motema elingi mama yaka okomikosa ilekaleka ya pamba ilalela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka nzela se moko yokolukaluka kaka mbongo lisengasengela ntango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ilekalekaleka ya pamba ilalelalela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa Amadou Bachili Omar Lekia Doul na Dublin Daya Shop Pangasudi Mishpa yokolukaluka kaka mbongo lisengasengela ntango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ilekalekaleka ya pamba ilalelalela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka nzela se moko yokolukaluka kaka mbongo lisengasengela ntango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ilekalekaleka ya pamba ilalelalela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa
yoko luka kaka mbongo isengasengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ilekaleka ya pamba ilalelela ezangi tina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolo mine alandaka nzela se moko yoko luka kaka mbongo isengasengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ilekaleka ya pamba ilalelela ezangi tina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa yoko luka kaka mbongo isengasengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ilekaleka ya pamba ilalelela ezangi tina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolo mine nakanisi ndenge nayebisi bino wana moko na moko ayoki oyoki kesere mami alobi ye azalaki na problème na yo te soki nalandi yango ndenge tosololi awa namoni eza kaka basongisongi epui na makanisi oyebi eloko mosusu oko otieli motu likanisi to likambo na yo moko otieli likanisi okoki kolala na butu omoni yango lokola vision nzoka nde eza kaka likanisi na yo te conscience na yo na subconscience donc ekokanisi kaka like likambo ifo ezala kaka boye me nzoka eza bongo te soki na koloba na yo ta mosu okomonaki mama azoloba mingi na ngai mpo yo oza mwana moko ifo esengeli ozala exemplaire na kati ya likombo mpe baninga oyo ya mike bazoya na nsima balanda nde exemple na yo mpe na kati ya libota na bino ndenge yalibabiki bana ya mosali na nzambe soki bino bokozala na comportement mo malamu mpe kitoko baninga mingi bakolanda exemple ya bana wana eza malamu mpe eza kitoko po bible elobi tolanda succès ya baméchant te to envie baoyo bazosala mabe te mais biso tolanda nde makambo malamu mpe tosala nde makambo ya kitoko nakanisi napekisi likambo oyo nalingi nayoka yango lisusu te mpe nabengaki frère mbonge nakati oyebi makambo nini nabengaki tosololi na ye nakobengi ye mpe nalobeli yeke soki libala soki bolingi nde na ndenge ya libala bokende na bosembo aya kose présente tobanda na predote dote tokoma ti toboyi te tozobongisa bino mpo bobala mabala ya malamu mpe ya kitoko eza te ke mpo bokende boye na boyeboye na boye nalingi nayoka lisu makambo wana ndenge tosololi suka nango kaka yango wana nalingi suka oyoka yango te nalingi mpe réponse ya motu te oyo aloba naza nango posa te manga azanga problème te nasi nalimbisaki ebanda kala nanga na rappele o kaka paster mose dinanga abengaki yo azoluka nimero na yo wana wakala azwaki te lokola azaki na wanga abengai ngai mpo na nimero nazalaki nango ya kala nakoutilize yango liso nakopesa yo nimero mais nimero nango ezalaka nango te en tout cas ntango azobenga nga mikolo ebele eboni mose dani na mama mami baza bien nabosanaka bango te ba 4 messager nalobaka ata baeglise ekomi ebele les 4 messager nabosanaka bango te baza bien alobi en tout cas abosani yo te akanisi yo na misala malamu ozosalela nzambe koto bajeune fille soki mibale bakende kuna bazopesa témoignage na yo nde bazwi mabala baza bien na comportement na bango kwa na kati ya mabala en tout cas ezelaka ndenge enseignaka biso comme ça koleka na bureau ozwa numéro opesa ye otikelinga mpe ya ye koko mpe nazwi ntango nakoki kobenga ye ekozala esengo mingi probleme ya te esili bozalaka te bana nzambe fo bolingana bozala na boboto bokangana esika moko mpo mosala ya nzambe ekende liboso ame mama paster mama oye olaki biso te ndeni mama kasi vanda te bozela biso mibale evanda ndako ça va ça va okomi nao na ndako te mama nakomi me nazwi te ya kosola na bango te bonika voyage eleki bien oui ça va biso mpe ndenge otikaki biso toza bien makambo nyonso ezoleka bien tozokoba kaka na mosala ya nzambe toza na biso mpe bien kaka
Maman ngai. Mbonge biloko otikaki na ndako na ngana napesaki Pasteur oyo alandi yo okosala malamu okende na ndako na nga okende kozwa biloko wana otia na pusu ya kozongisa na kati église ça va bonjour ma pasteur eleni donc mama pasteur azali awa te église etikali wenze alléluia amen eza te bonjour mama pasteur euti wapi ozomona ngo otuninga problème ezali mais justement problème eza désordre ekoti na kati église ya nzambe ndenge nde bapesaka mama pasteur mbote c'est vrai yango nakuti loyenge na libanda nakuti bajeune sœur bajeune frère na libanda kuna etikaka ta banzango pesa ngai fungola pesa ngai fungola mama fungola nini ya magasin diacre pesa ngai fungola oyo zwaki pa ya mbonge pesa ngai yango frère mbonge na mama kokoma na makambo fungola ese bimia namoni mbonge te olimbisanga na diacre nakasaki peut-être naza mosali na nzambe akoki kosolanga na ntango nyonso na makambo ndenge ezoleka mpe na ye nakuti yango bana na nzambe bazalelaka boye te peuple ya nzambe ekoki kozalela ndenge tozotambusa maboye te nasepelaki ata kokende voyage wana te fale nafanda me moto balobaki akende aza koboya kokende nyonso mpo na nini atikala kosala badésordre oyo na kati église asali mikolo boni ngai ekoyaka mpo na zonga ekozala nini na nsima biloko ale paster azwi na ye ya kokabola biloko na ndenge na ye eza nde makambo biloko ya église eza biloko na ye te naoyo kokabola yango n'importe quoi te n'importe comment te il faut zela ngai moko na ya kokabola yango même soki nakendeki mboka mosusu bayebisaki ekenaki kokufa makambo ngo ezaki nde makambo ya biloko ezaka makambo ya biloko te nalobi okozwa biloko wana te basusi akozongisa awa ye moko kaka nayebi te respect na kati église eza te babengi ngai ngafura bomengo pasteur ngafura bomengo me mobali oyo ya ngai aye awa papa ngafura bozozongisela ye baréponse ya mabe ekogangela ye mamabele c'est comme ça yo moto oza motei awa ozoteya bamama bazokende mabala ozoteya bajeune sœur c'est quel genre de comportement tokoki kolobaki awa toza na bakambi vraiment mama na esika wana olembisa ngai nayebi te me nakanisi tovandi lelo te mama kobanda na bandaki mondimi ti soki lelo mpenza ke nzambe à travers yo apesinga baresponsabilité minene mpo na peut-être mpe comportement na ngai ezaleli na ngai vis-à-vis na nzambe meme vis-à-vis na bato nakanisi yo moko olobaka ngo meme so toke na baparoise bainvitation na baeglise mosusu mpe genre ya kofinga mobali mpo nga ndenge nayali awa mwana mobali nyonso to mobali nyonso namonaka ye kaka ekelamu ndenge aza liboso na ngai lokola nzambe asalaki adam aye kosala mwasi na eve na nsima kena kende kofungola na bana kofingaka mwana mobali eya mpenza genre na ngai te mama nayebi te papa ayaki awa na kotombuka na faire comprendre ye biso tolobi oyo eza makambo ya lingumba mais kolobaki nafingaki mama wana mpe natukalika mwana nzambe azomona ngai nayebi yango ata moke te ke kofinga ye jamais makambo ebele na mboka nazalaki wana mpenza limbisa même bafidele baza kobenga ngai mama mefandi kuna awa vraiment mama toza na pasi awa toza na moto kokota na soki kokota awa na libanda wana baye koyemba nga bayebisinga makambo ebele alors nazo suspendre banda lelo na suspendre pasteur adjoint naza na adjoint te si na nouvelle ordre mais finalement nazo comprendre te molimo nini ekoti na église ekomi kaka suspension ndako na nzambe ekomi lokola mosala ya mokili toboyi te suspension mais likambo yango mpe efumonana ya malamu nga nazo comprendre te mpo na ngai mama donc mpo na fongola mais ye esololaki na ye alobi ke akabola bato biloko bo sikoyo ekomi so likambo nini nga nazo comprendre makambo yango te wana namoni etikali kaka bango na bango bapaster basolola moto naza na se na bango fongola bapesa ye nga bango na bango soki bayokani naci fongola na pesi nazalanga problème te totelela kaka bango
tosela kasi toyokaki ke boye oyaki yango tokweli lisusu mama Angelique Tibola mobali na fufi mama Angelique Tibola mobali na fufi foto sangisa susu mpona ye mama Bibiane Ndongala ye pe lisu maladi donc nazoyeba kutu temba maladi yango ndenge nini ezoyela bango boye ponga moko kutu mutu naza presidente baveve nabelaka belaka nanga pamba te kasi bango kaka batonga nazokamba bazobela bamisusu bakufela bamisusu basala soki ndenge nini seke tokuzwi lisusu veve mususu na kata ya lisanga finalement nazo comprendre te mama église yango ezali kaka kopesa baveve baza kobota makaka bato pasi baza kobota makaka mais bible epe elobi bongo te bible elobi oyo akosala te alia te kasi oyo akosala fo azala nango akobandela kosala te mais yango nazoloba te nebandela mokili lela nzambe asalaka mokili ntango ada na eve basumukaki nzambe alobaka nini nzambe epe asala ekama tosala po tolia na biso baza bongo sikoyo koma boye vraiment charge nyonso kaka koya bongo tokosuka siko ndenge nini tokando zwila yango wapi epuis baveve yango so bakoma ebele ndenge wana parce que bazosambela malamu te bato basambelaka malamu bakokufela mibali ndenge wana te mama Bibiane Ndongala est ce que asambelaki malamu mpo mobali nakufa te ye mama Angelique Tibola oyo auti kokufela mobali awo mokolo mobali akufaka ye azalaka wapi azalaka na ndako te azalaka na ndako me biso tozalaki na retraite awa yaza akosambela na ndako mobali azobela bongo akosambela me ndako pesa ye mbongo soki tozolandela bango maloba bo nzambe mpe akopambola biso te nzambe akopambola bango te me nga nzambe akopambola nga parce que nazosala nzambe atindi nga mama tobetisana mabaku te eza mpe pasi nauti koya lobilobi oyo naza na fatigue ya voyage bozoyelanga makambo epuis so totali bie makambo wana etali ngai te makambo wana eza botikalaki na paster awa te adjoint botikalaki na ye moto azali kosala interim na nga asali mpe na mosala oyo aye bon nga sikoyo nasala nini ikoyo bango ndenge bakufeli batie kaka motema epa na ngai kaka ndenge bible elobi eliki na moto okosala soki ndenge nini seke bango bamona ngo bokelinga koyebisa pasteur adjoint mpo nga na moni eloko na okosala oui André. Alléluia, ma pasteur. Amen. Alléluia, maman. Bonne maman. Voilà. Maman, oui, petit gabisso, to so la pré. Na oya kuna l'église. Oye bembe wane kokunda mandenge nini? Kokunda makaka ba famille pe bazali te. Zanga ki ba famille maman. Ango batena no lingomba liboso. Te bakoma bongo po bayebi ke bozana lingomba soki mutu akufi siko lingomba boso bazaki na lingomba te kasi kuna sika tozobikila nde na mangomba epoi mataka na lingomba mama baveuve bazobakisama na baliste na comprendre te on dirait église yango bayebi ke te lokola na mobali na nga azobela asi abandaki maladi kala tikala kende okota na église wana epai bakundaka bibembe epai pe basalisaka baveuve ese église nyonso esalisaka baveuve ndenge nyonso tozosalisa soki mpo na nga moka na nga na suspendre na baede yango nyonso bon mama naye mpona kopesa yo rapport oyo ndenge otindaki nga wana pa ya pasteur sergon wana alobi namemile lettre na ye lettre opesa na pesa ya suspension wana aboyi abe ozwa lettre wana te ayebi mitifi nini ye asali te mpo oyo azwa suspension abe ozwa lettre te ye alobi akozwa lettre te abe azwa lettre te akanisi bien mpenza azorépondre yo boye oui ayebi teke ngai nde mutu nazalaki na kati ya lettre wana abi akozwa lettre te ayebi eloko nini mitifi nini oyo ye asali mpo oyo azwa suspension donc autorité nyonso oyo ngai naza nango amoni areconnaître yango te mpo lie natindeli lettre wana eza lokola ngai moko nakomi sabote négligé ayebi monene na yo te abi nga te mnangoki kosuspendre ye azozela représentant légal c'est ça voilà abi faut azela représentant légal nde aya ayebi relation nini ezali entre nga na représentant légal ampesa nasengi mpe bafunga maiki azali wapi maiki wana azolela
azobela bavantage nyonso azalaki nango eza soutien eza soutien entre ndeko ya yo wana na bato mosusu pa choix eza clair toyi kozala bapaster tokoki kosalela nzambe me ngai nazali ndeko ya représentant légal ebe yango na bondeko wana tokoki kobebisana te parce que toza bandeko esoki ngai nayebisi likambo andimaka yango naokutana na ye aloba ngai nalobela ye abi akopesa fungola depo te akopesa te akopesa yango papa akopesa yango nani ayebi te akosaute na place wana keiti bakamati mutu mosusu bamatisi ye wana je préfère encore que nazwa même kutu kidia mfuka wana natie ye wana pe parce nani le représentant légal akondima akondima yango kaka soki mpe ete yo komi mpe adjoint amen bon mama nakomi nango akozonga mpo naza mpe misala sokuna l'église kuna aboyi na ye aboyi abi akopesa te donc aboyi abida tout d'abord epamoni mosala oyo osalaka te na lingombango toujours osana baventure ngabi bon nga nasali baventure oui nzambe te mutatiaki nga place wana ye mutatiaki nga place wana mta ngai moto nayebisi représentant légal ke bazwa nani kalombo azala nde adjoint na ngai eutaki na motema na ye te mwasi akokonza mobali tusa mwasi akodege lingomba te tusa mingabi me eza mabe te atelemeli saint-esprit atelemeli saint-esprit abi mwasi akokamba lingomba te nakambi mpe nakambi ye naza liboso na ye alandi nga na nsima mpe akose soumettre kaka lingalinga te mibeko eza mibeko bon mama napokwa tokutaka na priere na priere papa makambo oyo wana koloba nanu na motu te tika yango nanu wana tika nano efanda nanu ndenge wana mpo bango bazosala ngai nanu bayebi te d'accord ekosukela bango mabe Alléluia, papa. Amen, papa, pasteur. Maman, combien? Dans la comité, papa. Dans la comité? Na kujilaye. Ça. Bonne nuit, nanda. Moi, mon papa. Musale za kutambula malamu. Ndio malamu, papa. Seigneur. Mono ya mwashi wana nani? Oyo musala na ya itele. Mami? Mami. Akende ku. Akende ku. Na bana za poko na prière. Bébé, on a dit que c'est pas comme. Vous avez fait un zéla. Je vais à Zalakiawa. Maman pasteur? Ah, Zakia. Ça c'est une prière. Alors, moi qui l'aime. Bon, alors moi qui, 19h, pourtant en prière ici, moi, papa, moi, Zakiawa. Pour ma soleil, il y a un ticket avant qu'il y ait un qui est bon à Kanga Bureau. Un ticket, moi, je suis en bande. Awa ozulinga ta balai traité. Non, on a vu balai traité, mais il y a un message de Babengaki. Babengaki na Bruxelles.
pas Odon Chandra voilà na version Odon Chandra il aime tabengaki je dois se rappeler la pasteur moni Odon ana baza bantu moko bayibi kovana na bantu fuku ndima muntu oyo aza muntu na libuso ya bantu na frigo na bino chaka susuma ya kumelete papa na kia mai zobi matin frigo sala la pamba ngeza kuto na katakia oh mon dieu mpiliza na makambo ebele na liwa ya mama huyo nani mama ya kufanya na kitu na chitambo wana nani nkumbu na yekimi mama kapinga wa sister ye tuzali kuna msina tuzali presque équipe mumba eza tuzali kuna na mishiki na biso église ben kusali ziki na biso be moite moite Alléluia mama Alléluia bonjour bonjour yo tele papa ngazo na hali bana na tika bino bufa mso bon na bana mo anayi pana mama izali te problema ya munena adingaki kaka nayeba mpona komi komona ekomi makambo mosusu ngai nakoki kotinda en tant que premier responsable de l'église oyo natindeli yo lettre et puis nasengi clé oyo yo opesaki illégalement na maboko ya diatre kidi ya mfuka nasengi yango ezonga epai na ngai na mama oyo ngai nazali nazongi yango mpe ozorefuse kozongisa yango olobi naza na droit te mpona koloba na yo naza na droit te mpona kozwa clé wana naza na droit te mpona kosuspendre ezali insoumission makambo boni na ye kokuta awa na kati makambo boni na ye kokuta l'absence ya mama na mama veve bazwa kolela na ndako batikalaki awa eloko moko te biloko ozwaki okaboli biloko na ndenge na ye estce bapesaki yo droit wana ya kokabola biloko wana ordre ekutaki mpa nani autorisation ekutaki mpa nani mama mabe nini ezali wana muntu nyonso kamera ezali bafilimaki otali yango te nakende kozwa biloko ya lingumba na bumba mpona sana nango nini mama okoki kozwa yango ndenge ozwaki yango ogarde yango me kofalikolai moko nazala wana nakokola biloko wana mama paster dans deux mois yo na mputu estce oyebike na kati ya biloko wana ezalaki na bakarton bakesi mosusu ya biloko mosusu oyo ezalaki biloko moko baprive batiaki na kati mpona bato na bango mpe papa nayaki kotika yo na ndako te natikaki ya bino te kuna na ndako okoki te soki ozokomprendre eloko wana te otiki na ndako donc otiki na ndako soki 5 wana otiki na ndako nde yango wana olobiki otiki elingaki motema na yo etinda na ndako donc ozoyeba torgan te mama azala mpe nano akokita epuis papa aye na ndako aye awa na biloko otala bino bosolola bogangeli ye libu ya mangai te nga nagangelaki yo papa me mama tokende d'autre part yo nde oza mosali na nzambe ye aza mosali na lingumba azali nani na lingumba bible elobi 1 plus 1 égale combien alibala eza ndenge nini na église mpe badimanche tokonga nga natemi na mopanzi na ye lelo yako motu mosusu oyo naza motu olingi koexplike nga nini mama akokangela nga ndenge wana alors bokobenga nga sikoyo nani bokobenga ngai paster bomengo ya pamba to bokobenga nga paster ngafura bomengo mama akitisa mongongo kokanga te oza mwasi libusu na nga konganga te nazali mwasi nazali na autorité oza te na liaison moko te na makambo ya mwasi na ngai mwasi na yoyo ezalaka na paster mama ngai mutu nasalingi oyo ozala adjoint
mama yetu tosalisa nzambe ngape na zana nabinga mama mabele yende kuluma azalaki sika masonga na fi naza kubinga mama yasi ko seki biloko koza utsango mama mama tika biloko umoni bikola nomoni biloko ikabomi isali bino mutima mabe nake kubinga sina binga mama sina binga nakoyebisa sondo basondo zandeko nakati nakoyebisa sondo azolongolaki ifanunga lelo lokola ye nana ye nalingi nayoka bamessage na bino ti eloko nabengai bino yango wana tosola mpona nayoka bamessage ndenge bozalaki na retraite eloko nini nzambe amonisaki ya malamu to ya mabe po toyeba kobondela lisusu biso lete kotikala ntango biso tokokota bino bokotela mituna bino jeunesse biso mpe tokokota tura bamama totia yango mpe na mabondeli. Merci. Message oyo nga nazwaki ato andobondela ya liboso nzambe atalisinga mabala kati na église mabala esalami ebele epuis ya mibale naye komona esprit de mort cercueil cercueil moko ya molai me na kati na mutu me mutu yango antuka namonaki te ya misato te nzambe ekotalisanga mama namone mopepe moko donc mbonge moko ya makasi mopepe mpenza makasi nasengi nzambe atalisanga eloko nini elingi koleka awa natala boye basoso mibale bitumba mpenza mopepe na église na kati ya église mopepe bapapier donc bilamba ezopumbwa babiloko ebelebele nsima nde naye komona basoso mibale bitumba mpenza mpona komprenaki ya liboso nzambe alakisi mariage eza mariage eza bénédiction ya nzambe e mariage yango ezali fo mpe kotambola na bosembo mpo bozwa mariage wana moto na moto abongisa maloba nabongisa ezali me mpo libala na mpe kokisama esprit de mort cercueil wana eza esprit de mort me likambo asuka na nde nasepeli nango te mopepe makasi mopepe wana mbonge te ya lokola ezomema kokwesa église ya mbonge te mopepe makasi eza malamu te epi basoso mibale ya mwasi na mobali wana ya lokola tiraillement na kati ya église kowelana basoso eza elembo ya kopanza eza malamu te wana nde ifoto natia yango pene ifoto bondela na ntina nango eza mabe mingi nasepeli nango ata moke te yanga nakomaki ata moke te nzambe amonisa nakomaki kaka na papier nakomaki mais nzambe alakisanga kaka ifo tosala moi jeune moko mpona sœur na biso mpona délivrance na ye ya nini nakomi nyonso mama kotanga bino ya bino basalaka bino délivrance mpe nga moto basalanga vaya badélivrance yo osomela masanga ti lelo délivrance esilaka te ozala moli moko mabe ifoka nzambe asala kote moko ezaka masanga ezokende kaka yango ti mokomisi kokotime mpe na kati ya mabe mama biso tokeidi baso bazoomela kuna soki nzambe azolakisa situation mpona ifo kosepelaka bamosusu bavandaka banda ya na église nzambe alobelaka ye te soki nzambe azolobela ifo kosepelaka mingi mo azolakisa ndenge nini koki kotambola mpe esengo mingi po alingi yo alobi akopambola yo nayoka bakamela me kolangwa te elinganaka na masanga te elingaka na masanga te baseur bazoumela kuna biso toke na biso bosukoli nzoto bozalaki na mbili mipetoli sanctification wana botikala nango nzambe alakisi bamabala makambo mosusu balakisinga yango na mikanda mais bobondela mpe na ntina na église lokola bozongi na bandako bobondela mpe na ntina na église ke nzambe atiakima na église mpo nzambe alakisi tiraillement na église mopepe makasi epuis bitumba basoso eza malamu te lokola boke na ndako bokontinue kobondela ke nzambe abatela lingomba na biso kimia ezala tobondela menga sepeli kaka na mabala omibatela sanctification ezala bible peto libala ezala peto ezali toyebanaki nano bongo nsima tobalana wana nzambe alakisi te mpona voyage nanga
te na moni eloko te biso tokokota ya biso lisusu te tokota lisusu nga na kokota ya bamama bato mingi balielenga mbongo mami bondela nzambe molimo mosusu evanda kati na yo esalela yo ntango mosusu yo ozowelela voyage wana me nzambe ayebi eloko nini eza ya mabe eza liboso ya voyage wana tikela nzambe nzela ye moko asala po bino bajeune bokomi kaka posa ya voyage pote ekomi lokola eloko nini te mama eskize ngai pote eleka yo te eske ngai nafingaki ngai penza nga eske nga nafingaki ngoja mama pasteur nga ninyuza mais sikoyo ekomi tukumi wila nini awo na kati ya lingumba nakukuvande te ileki ulwaninga ta natuniyo uzana sate ya bitumba yozana mipanji ukwibanga uyebingaite idouble banivo Bon, moi, bon, mais. Dès qu'on a le toujours. Vous savez, on a un Église Oyo, c'est l'église Yayote, c'est l'église Yangaïte, c'est l'église Pasteur XYT. Église Union, c'est une église chrétienne, c'est l'église Yayesu Messia. Mission ya Yesu katika la kibiso bokenda à travers le monde. Bote ya sango malamu bosala. Alléluia, pasteur. Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mission suka yo c'est la biso bina yango wana. Mais awana yi awana zoko kamwa. Église ekola kanangote. Tibio fani au kuna babia yaka au badoa yaka au bana se distribuer ba famille na bino bandeko na bino bali na bino. C'est tout ce que vous savez faire ici. Et vous savez les réalités. La Bible va le dire bien. Ceux qui mutumoka bongo le mutema wana se na likolo fete zala kamune fete munene. Pas que ceux qui vont être pas tel nzamba ça les fête, c'est pas comme ça. Ni juste comme ça nzamba c'est tout ça. Comme on a moka na biso ba problème tout du trop parce que ba travaille dans l'hypocrisie comme disait encore un ami que je connais. Hypocrisie qui trouve la scène nzamba la bandimi tout le monde hypocrite. Et c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on travaille. Comme ça nzamba. Nous j'ai un rapport rebelle. Donc nous j'ai un rapport rebelle. Cette fois-ci, dans quatre églises, maintenant, il y a des bandes parce qu'il y a des sangards que chez toi ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe dans la communauté de Nabino? Est-ce que nous sommes en Bengoana? Batou, on a baillé Bingaï. Moi, je ne suis pas coupé. Vous êtes dans la communauté? C'est la vieille église. Ils ont communauté. Bien sûr, vous avez un côté qui vous avez Nabino et vous restez comme ça. Et vous savez, vous avez l'église, nous, c'est quitté dans cette. Chaque commune, il faut l'église locale, les arrêts, Bisso, la communauté de Bisso. Rien que 3 communes au Koutawa, l'église Moussé Koufoufa. Cela veut dire quoi? Et je ne veux pas me répéter. Donc, à partir de cet instant ici, dès qu'on examine le rapport, recours, le pasteur Mike, à zone de place, il est responsable. Pasteur titulaire des alliés à zone de place. Parce que moi, les remarques les recours des alliés bien fondus. Tu veux dire, on faisait que tu as besoin de la maison. Qui tu as Qu'est-ce que tu Monsieur Nzambe qui de côté, hein? Monsieur Nzambe qui de côté. Mais comment ils sont nos cambo comme ngala zo ka tele. Maman a lobby le gros retard, hein? Tant que tu musique, tu fais tout ça maman. Monsieur Nzambe aussi a parti de cette mystère c'est Sili. Basali Monsieur Nzambe ma bé.
na destitue bango parce que le mai qui nous examiner recours né a seli recours ya kitoko puis na examiner sur ba rapport ya mususu ba tata ba ta recours ba église mususu puis nga rapport na bango ya sala ya kitoko ndimi la recours na ye parce que place na ya pasteur responsable na l'église de la locale yo comme adjoint na ye yo beno ki rapport na ya kitoko ndenge yo géraka ndenge moko nani pasteur Louis Kabonga à Londres, très bien. Il a fait plus de 10 ans là-bas. Moi, j'ai aussi gestion de la puissance. Merci, représentant. Voilà. Et j'ai terminé. Merci. makambo ya nzambe ekobiti makambo ya famille na kati makambo ya nzambe nayebi soki bino nga nalobi biso basali na nzambe tokumaka lokola tobusanaki biso mpe tozali bato liboso ya nzambe tomitie lokola banzambe tatukalo nabengani yo na église te wana nde so monene yango wana toyokaka mpe batoli mais mosala na yo ekipaster esili nakubali nayeza kota makambo ya lingumba. Mais c'est ça le désordre. Chaque fois, c'est les granatatis, qu'on puisse avoir un toli, comme je le savais, le cola, comment le cola, la erreur, ma famille, quoi. Il faut que je te même na banzembo bakoteya biso luka kimia na moto nyonso lokola église ekomi ya famille motisika botika bakambo oyo notikala na yesu krista keda na ye pe yo eza mawa mingi mpenza tobanga nzambe tobanga misala na ye tobanga makambo nyonso telemaka batokendema pasteur totika représentant ya mosusu aza bamisala nyonso bon merci Usala musala malamu nzambe azwa lokumu yakaka ye nzambe nakobanga ye mpo alobi kobanga nzambe nde ebandeli ya mayele nyonso to ye moto apesaka yango nanga mpe nanandaka kaka moke moke mpo moto moko aza ya kokoka te merci beaucoup ndenge nalobaki liboso na yaki awa jour na yaki anga bi nzambe alobi soko bani mibeko na ye akopangusa nye na elongi yango bango bazwi yokolukaluka kaka mbongo isengasengela ntango nyonso okanisi nde okozwa